Matondi mingi baiki borolanda biso partout dans le monde entier à travers Congo Lisanga télévision borolanda biso pe na Congo Plus télévision ba chaîne YouTube na message le nom matali politique to pe actualité ya mboka na biso Congo lelo penza to ya beli bino mwana mboka Papi Mbungu azali cadre na kati ya PPRD pe mboko na kati ya FCC ya autorité morale Joseph Kabila Kabange na penza to kosola sur la question d'actualité na kisa penza coalition FCC cash au déjà moi mboka jama kabunda bel na kikwiti kuna fin coalition de éviter ceux qui coalition et qu'on continue de kosola mais matali ba consultation au chef de l'état benda alonsaki to komi benepe na suka ba consultation to kosola mais matali mabunda au lobi ba interpella ki bureau mobimba pour un conseil d'État, peut-être sur la question d'actualité, nous allons amoroter, nous allons découvrir Lewis Kassonga, au président, nous allons voir la carte de l'eau, qui nous présenter tout à l'heure. Tout il y a bien un boca, Papi Mbungu, on a essayé déjà de mettre Papi. Merci Mingi na invitation na bino. Na tondi matondo pa ya Nzambe, pe na pesi ba nyonso ba kozwa tangu na ya kolanda biso mbote pe kimia na mabota na bino. Ndeko Loïs mbote na yo. Mbote mama Joël na pesi mbote na ba congolais nyonso baza branché connecté na ba itando na biso surtout diaspora. Na pesi bango boye bolamu na kati ya masolo na biso na Papi Mbungu lelo ba benga même moral. Bon mboka Papi Mbungu bon masolo na no boni PPRD kota ko lengeni FCC après retraite politique na bino FCC to PPRD vous avez famille politique de kota ko lengeni. Il n'y a pas grand chose à Koloba, sinon que na kati ya vie à bateau, il y a un problème, mais l'autre ça la camarade na vie, ils ont une capacité à bateau, il y a qu'on résoudre un problème pour que si ka bateau basali, na bé ils ont la kate, mais kasi disponibilité na biso ya porter la solution au problème de ko sala biso distinction entre biso na bato misusu. FCC ezali regroupement politique oyo ebotamaki na ba élection avant tokende ba élection ezali et gagnant majorité na kati ya parlement pe na kati ya sénat et gagnant ba gouverneur na ba assemblée provinciale nyonso to ya mboka. Et donc FCC ezali dynamique ezali pe ko observer situation politique na kati na biso na kati ya mboka na biso Congo et ezana likambu nango pe ya koloba pona Congo etelema ekende liboso. Oui, maître Papi et à mon appel ça dévoilé oui c'est malba na ko bala pe na mutuna oyo lelo oyo chef de l'état fait son Tshisekedi a lancé ki pena ba matali ba consultation après discours na 6 minutes. Oui, troublé qui FCC troublé la Mouka après discours on a et penda à peine ce qui bon na par consultation depuis consultation et bandi attends que na FCC to pena pepa de bu pesa qui autorité morale penda a pesa qui ndingisa mutu mo ta ke di consultation attends ko posa na coalition FCC cash mais tout monde qui ndiko plus mobile ou ye à se présenter qui tout monde qui peut ngorika sanji pe ba gouverneur mosupe baza na kati ya FCC kasi ilo onye ko sala penza bo ya penza ko présenter na constitution chef de l'état depuis ka bobenda na matali ba 3 juges au investisseur le kana pa di peuple des conflits kota entre cash na FCC rectification liboso et bongi ko e ba été autorité morale à FCC a pesa batu ndingisa te ke bakende to bakende consultation te ti tango tozali koloba autorité morale ya FCC Joseph Kabila Kabange que je salue sénateur à vie azali na coalition na cash po maponami oyo esalemaki na 2018 esali que mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi azala élu mais kasi ba député oyo bazali na assemblée bauti mingi na kati ya FCC biso déjà avant même coalition FCC cash
FCC ezalaki la majorité présidentielle na yango. En tant que tel, alobaki que tokoki kozala na mboka te tozo ko gouverner oyo président azali ko régner mais azali ko gouverner te. Pona ko faciliter makambo yango nde bafungolaki coalition na cash pour ko permettre que mokonzi ya mboka oyo azali gara ya ba institution azala pe na bato na ye na kati ya gouvernement et puis na kati ya ba entreprise publique. Et donc le loyo soki FCC cash ezali to eza na kokoso, FCC ezali na majorité na yango oyo kokaki ko ekoki pe ko diriger mboka sans problème. Kasi ya kokamwa ezali nde ba posture oyo nga benga bango mingi ba extrémiste bazwaka par rapport ya ba affaire ya mboka. Mama nakosa yo te soki oyebi kobongisa na ndako na yo te ezali pasi po kende po pesa ba leçon na ndako ya moninga. Lelo tozali FCC na cash te na quelque bato ya cash parce que bato ya cash eza composé na nini? Ezali composé na IDPS, na UNC, na ba alliés na bango respectif, na ba mususu pe la société civile, ba kota na cash. Ezali pe lokola FCC eza composé na ba alliés, ba mususu kutu baza na assemblée te mais bazwa quand même na bato oyo FCC azali ko soutenir. Et donc na titre wana tokoki komona déjà prédisposition ya bato. FCC ezali eloko ebotami avant l'élection. Objectif ya liboso ezalaki ya FCC ezalaki ko contrer immixtion négative ya extérieur na kati ya ba ponami na kati ya gestion ya mboka na biso. Tomoni depuis 60 ba paya bato extérieur basali makambo ebele na mboka na biso sans apporter développement oyo biso tozelaka. Lelo yo toza na 60 ans indépendance mais Congo soki babeti lisolo ya Congo mingi balobaka ba atrocité mabe oyo ezosalema na Congo. Mingi balobelaka te likambo ya Congo akomi producteur ya tel eloko amatisi nani grenier ya grenier ya Afrique. On a ba denrée alimentaire pour toza na terre fertile o eleki ya Africain nyonso. Lelo yo tokoki ko somba masango ata esika tozali awa libanda na ndako obwaki kaka boye ekoli mais bato misusu po bamona yango ezali pasi. Mais 60 ans après, malgré ba beau discours, malgré ba promesse na ba nini tout ça, constat ezakaka congolais aza moto oyo aza na ba difficulté et que eloko moko te ya malonga ekomela ye. Et donc FCC ebotamaka na idée wana. L'élection yé epesi configuration ya mboka ndenge esalemi lelo yo. Après une année nandambu, presque 2 ans, papa Mokonzi mboka Félix Antoine a monique il y a des problèmes nés essentiellement d'abord on a FCC cash basangana bayokana sur programme ya gouvernance ya mboka balobaka ke programme na biso ezali koluka mboka etelemi kende liboso kasi pona kokende na mboka liboso tosala nini abi tosangani mais tokozala ndenge nini bayokani no bakota ekozala boye mais lelo yo une année après est-ce que ezali constat est-ce que bazali kotambola malamu te to batunde bazalaki na ba agenda caché babika to sangana poto bebisa po ko bebisa eloko eza eloko eleki facile mais kotonga eloko eleki pasi babaki to sangana poto tonga mboka. Mais est-ce que kosangana yango esalemi na ndenge ya motema malamu? Sincérité ezalaki na bato ya cash, sincérité ezalaki na bato ya FCC.
wana ba question nakanisi ba téléspectateur bakoki komituna kasi na kati ya gouvernement oyo ebotamaki na coalition wana tomoni bato base distinguer oyo olobi vraiment ministre tel boye azosala mosala ne malamu bazali mais soki olingi kosala évaluation par rapport ya eloko wana nakanisi il faut kozwa sikoyo bato ya ministre boye tozwi ministre lokola Willy Bakonga aza mutu ya FCC ya PPRD asali musala ya malamu mpona gratuité de l'enseignement question na yo eza malamu koleka ndeko Willy Bakonga azali na adjoint na ye mutu ya IDPS mutu ya Didimbu atikala ata mukolo moko te kolobake Willy Bakonga akangi to akangi eloko yoka na yebisa point d'accès ya liboso pour la gratuité enseignement ezalaki prise en charge ya baenseignant na bout il y a une année à gratuité d'enseignement baenseignant balongwa à peu près 1 500 bakomi 1 700 peuple parce qu'il n'y a rien à offrir au peuple. Distraction. Voyez le Congo, voyez les gens qui doivent ramener le Congo au niveau Oyo, Ozosa la Bilanganao se retrouver. C'est là où nous devons mettre nos débats. Donc, bon, des cas de figure. Janine Akoué, vous avez développer continent mboka. Tena tuni développer continent mboka. Lelo Janine akuta atikali. Na gagné ni. Assistante au salaire sur l'État. Il y a des marches qu'on a assemblée. Et les assistants de la salarié déclaration. Maîtriser le dossier. Non, je maîtrise bien. Non, ça se comprend. Non, madame, arrêtons de faire au babengaka ba débat ya bananiké. Congo eza tellement cher pour na biso. Tant que tozo mona Congo ezali ko telema ko émerger. 32 ans, na manière 32 ans côté 60 ans. Qu'est-ce que nous offrons à nos enfants? Na yebi ko toutes choses dans bana babandi classe. Na privé. Donc, maman, qu'est-ce que nous offrons à ces enfants-là? C'est là où nous devons réfléchir. Ba débat oyo nini kabundi nini maman batu basali yango kutu ko ba misusu kutu baganga na TV ba misusu kutu ba se retrouver na ba cacho ba misusu kutu ba bengi bango ba ingratitude ba mais et apporter les bisonniers désorientons par réponse Nabino désorientons notre débat vers le développement. Papa bande konabiso bazan extérieur il peine pour nous continuer là 100 francs na yo azui na pasi na Congo. Mais est-ce que tu peux inverser valeur nango? Tu peux inverser ba valeur wana pour que bango o bazali ba vivre moins bien place bazali ba s'occuper au moins même ne fils que na bango moko. Biso peut-être comme à un niveau que aux ans qu'on a poto mais ne peut pas vendre ko na tinela moi 20 euros pour vivre kuna. Donc écoutez pour ou contre ça change quoi? Maman, moi je me lève contre les antivaleurs. Je me lève pas contre les antivaleurs. Je me lève pour que le Congo se lève. Maman, nyonso wana. Donc, qu'est-ce que ça porte? Pour moi, nanga lelo, aller à tel côté parce que moi, son papa, je n'ai pas pu amener quelque chose à la maison. Mais quand tu me parles des choses on a maîtriser peut-être courir une kende siko au moins pour te copier à mon lit. Maman, donc c'est donc
toza musikana essentiel. Donc comprenez que bozo solana mutu oyo azana besoin te akoyebisa yo ke batu moko baza ba ange, batu moko baza ba satana. Po baza te. Na Congo na yebisa yo ni ange cache azate, ange FCC azate, diable nani azate, mais eloko nini yango ni ba ange na ba ange te na ba démon te bazoko sala pour Congo et se retrouver. C'est là où nous devons situer notre débat. On a déjà fait combien de temps depuis 1960? Ngana lobi musala nde. Misala, mettons-nous à travailler, à réfléchir par rapport à Misala. Autour d'une table. Maman, tolia autour d'une table. Tu as une table, il y a une table ronde. Table en ligne. Tu as une table ébellée. Mais est-ce que nous avons. Non, est-ce que tu as un problème, il y a Congo, il y a Malam pour te porter solution? C'est là où nous devons commencer notre débat. Débat na biso ezali ya pauvreté. Nous sommes pauvres. Et même réflexion na biso eza pauvre. Politique na biso ezali pauvre parce que degré à réflexion na biso eza pauvre. Toujours kende à côté de l'essentiel. L'essentiel pour les Congolais c'est de les remettre au travail. L'essentiel pour les Congolais c'est de donner des opportunités et de l'espoir au peuple congolais. L'espoir. Donc, papa, mutuku to yembi na musique à lobby. Quelle demande des peuples? Mais on n'a jamais répondu à la question de Félix Tshisekedi et de Félix Ouassé. Quelle demande les peuples? Mais si les lots toujours demandé peuple té, tozali consultation, tozana nini biso mais tout ça, ça rime à quoi? Parce que on a tout fait ces histoires. Voilà, il est grand temps. Il est grand temps que les pensées s'élèvent pour que le Congo s'élève. Il faut que les gens travaillent. Na premier ministre Nyoso Beleka na RDC, Moko à Markanga, rien que par le respect de l'air. Hier Azaki Koya Moussala na 6 heures. Donc à côté il y a Makambu, il y a maman, je veux tout ça. Nga nazolo baba positif ya mutu. Bino bo mesana kota la positif. Il y a un problème de ça na Congo. Nga nazolo ba likambo malamu o ya mutu. Yo zo lingo ramener opinion sur des choses qui rabaissent. Nga nazolo la qualité ya mutu oyo na moni ya malamu. Et je ferai de ça Yoka, je ferai de ça pour tout Congolais qui se distinguerait. Je ne parlerai jamais du mal des gens. Donc, mais bien, vous comprendre qu'il y a ceux qui ont ramené Bino vers les étoiles. Il faut réfléchir Congo dans les sens. Mais Bino, vous ramener vers des histoires où ils sont improductifs pour le peuple congolais. Aujourd'hui, il a été établi dans les faits et dans les actes que les têtes, quand ils réfléchissent, Israël a comment Israël? Pourquoi? Parce que tout autour, il n'avait que des ennemis. Tout le pays arabe, où il a entouré, Bazarika na cutis moko, Bazarika ne logo moko, faire disparaître l'Israël. Mais aujourd'hui, l'Israël s'est distingué. Pas parce qu'il a été dans un forum. Yoka, Ngaïba forum, Banini. Les Libanais au moment dans la ville. Ça n'a jamais forum sous le haut patronage. Il y a le président libanais. Mais les Libanais, ils s'organisent et ils commencent. Ils ont pris notre économie en main. Maman, on est où? On est où? Regarde, notre économie est entre les mains des étrangers. Pendant que Bino Bozo Olbeta sur la politique, oh non, boina boina bo. Wapi ange oyakoya a obokondima. Talaba indien. À peine arrivé dans la RDC. Donc, via indien dans la RDC, c'est autour de vingtaine des années. Non, ils sont dans les 40 ans. Bon. Tu peux extrapoler. Mais tel un niveau où il y a l'économie en Mboka na biso. Biso to sa wapi. Même dans les pays les plus pauvres du monde, tu as un investissement pour nater. On est où? On est un pays quand on prend sa tête
on met au service des autres. On produit de l'intelligence pour que ces peuples-là puissent s'élever. Ngana sengi na ba Congolais pour le temps belé na ba politique et comme mabino de gauche à droite. Na mona mutu aloba. Le problème congolais, c'est le problème Kabila. J'ai vu Kabila, c'est un microbe. Hein? Mais l'obi nango na babi abi Kabila mutu malamu. Non, même s'il dit ça, mais est-ce que ça ramenait le peuple congolais au niveau qu'il doit? Bande konangai, tolinga Congo. J'aime tellement ces pays que parfois ceux qui n'ont pas d'une façon disparate, je me dis, mais l'essentiel ce n'est pas ça. Félix Alobi que demande le peuple, on ne répond pas. Nani, mais on est où? Essayons de travailler pour que le peuple s'élève et que les grands esprits comprennent ces messages. Avant de kota na kati ya studio na bino na lobaki na ndeko moko nga chaka 4x4. Philippiens 4:4. Et Sengo na kati na nkolo. Et Sengo toujours na kati na nkolo. Congolais, ce n'est pas les églises qui ramènent les gens à Nanini, c'est par le travail. Moi j'ai vu Paul, Pierre être pécheur. Pierre ou la Bible, azaki mulubi mbisi. Mais azalaki kosala pe musala ya nzambe. To koma na niveau ya ba Pierre asala ka musala na ye mais azali pe koteya bana nzambe po ba ramener bolingo na kati ya mboka Congo. Matondi mingi maître papi to comme na suka to avec nos maître papi même moral toujours. Même moral moi na kati ya peur de FCC kasi ya le PNT que le quoi ba mususu to ba FCC ne ba derrière l'autorité morale, tout ça, des Lewis. Les Lewis, malbana souka, ils ont mis papi, tu vois un bon mot, tu peux donner, tu peux bien dans ta désir d'État. Les Lewis, comme à Messi Matondi na ba télé, internet nous balanda qui biso na awa na kati ya matuna biso, yo ndenge mwana boka. Donc na kada maloba na ngai ezaki ya wana na pesi bote na bato nyonso surtout diaspora na basponsor nyonso batiaka biso maboko so oza na posa ya kosunga biso me wana biso eza na se wana bote makasi na ye moko unicom place ezali na mboka ya États-Unis na mama référence place ezali na Paris biso bakote matondi mingi sponsor officiel JVB papa sur depuis États-Unis c'est les tours de Lausanne. Bon séjour à Namboka Congo, la possibilité Jean-Paris Talapamba depuis Lausanne. Là, nous sommes en zone de